Ma Mission TV, le miroir du monde. Nasi na pesi position nanga oyo mbala na mbala. Jamais et au grand jamais, Assemblée nationale wana ekokoma caisse de résonance ya gouvernement. Jamais. Donc tokosala mosala ndenge longo bani. Soki ministre asali mbeba wana etaliye. Bino base ya parti soki bolobi. Nga na pesa kabino ka raison parce que en aucune fois base na biso esi eloba likambo eke likambo wana ekomi mabe. Donc bino bolobaka ya solo que choix est tombé na bango. Ezali droit na bango parce que bazali ba combattant ya UDPS. Tout comme pe kokai kozala droit na bino parce que bozali ba combattant na ba combattant UDPS. Ya bino tout parfois ezali lobby kuna toyebi kaka neni tokosala yango. Après liwa leader charismatique na biso ko reprendre ba force nyonso tozaki nango pona ko conquérir pouvoir ezali loko ya masekite vraiment na ko soutenir ministre oya kolongwa na nzela ya peuple d'abord te vraiment na ko soutenir ministre oya kolongwa na nzela ya peuple d'abord te. Félix Tshisekedi Tshilombo nazali président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazali ko engager République Nangonga oyo. Oyo Canadien nazali partisan ya vision wana te. Gouvernement to sangani ezali pona intérêt peuple. Soki ngana bino to constater que intérêt peuple ezali te to kopesa obe mukongo na gouvernement wana. Ma Mission TV, le miroir du monde. UDPS vivant! UDPS vivant! UDPS vivant! Lelo ezali mokolo ya esengo. Mokolo ya esengo pona nini? 37 ans de lutte. Tozali kolobete tenons bon. L'UDPS et gouvernera ce pays. Tenons bon. Les loyo slogan wana oyo ba père fondateur basala na kati ya boloko yango lelo emi se matérialiser ko gouverner mboka yango yo lelo ba délégué na biso na kati ya gouvernement pona ko gouverner Congo bangoyo ezali esengo munene parce que ko militer na opposition 37 ans après liwa ya leader charismatique na biso ko reprendre ba force nyonso tozaki nango pona ko conquérir pouvoir ezali loko ya masekite ezali eloko bakutaka na wenzete na lopoto balobaka ça ne se ramasse pas, c'est pas la porte d'à côté. Ezali couronnement ya lutte oyo ebele kati na biso bakufa batika biso ebele kati na biso lelo bazali ba handicapé parce que bazwa masasi parce que ba tortira bango ezali couronnement ya lutte oyo ebele bandima kozala ba chômeur parce que bazaki na ba conviction bayebaki que un jour parti na biso ekokoma na pouvoir yango lelo toza na pouvoir nayebisaki bino mbala moko kakawa nayebisi bino ke pouvoir oyo ezali ya bino mutu akosa bino te mutu ayala makambo ya réseaux sociaux te pouvoir eza ya bino
Félix Tshisekedi Tshilombo Nazali président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nazali ko engagé République Nangonga Oyo. Ye Nazali ko signé par ordonnance nyonso. A nommé Premier ministre, Ye a outi ko nommé gouvernement. Et bon, boy bisangai polémique ezali anini. Donc, ceux qui ba grand prêtre bazana mboko yo, Félix Tshisekedi to bengenani. Grand prêtre, il y a pas grand prêtre. Voilà. Toboïté parce que toi la démocratie, Moutounyo Sokyo bime pas na tchelo boko na poche à lobby, nga grand prêtre. Est-ce que Tokyo boy là mais to lobby boy. Si ko grand prêtre, il y a pas grand prêtre nyonso à Congo, et zanani. Donc les loyaux, après que le peuple congolais a payé pouvoir, na moko na kati na biso, combattant net biso, compagnon de lutte, les loyaux, chef de l'État, après moi Mikolo Bomonaki que compagnon de lutte na biso Moussousou, a komaki premier vice-président de l'Assemblée nationale. Na yango na lakaki bino, na ebisi bino, botika koyoka makambo agitateur. Oh biso to komi retrouver te, boni, oh na ebisaki bino que ezali 5 ans, tozokende progressivement, bo militer, moi na IDPS Union soit commis se retrouver. Lélo toko présenté bino, ba ministre n'est-ce pas, vice-premier ministre, ba ministre d'État, ba ministre, na ba vice-ministre. Lobby toko présenté sous bino ba mususu. Parce que biso neto zawapi na pouvoir. Biso neto na pouvoir. Donc toko kiko souffrir te, petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'est-ce pas? Na yango ba ministre na biso bazali awa na outi komi s'entretenir na bango kuna likolo na ebisi bango bozali ba ambassadeur ya IDPS na gouvernement, donc bozali na responsabilité ya ko honorer chef de l'État, ko honorer mémoire ya leader charismatique na biso, ko honorer combat oyo to mené il y a 37 ans dans l'opposition. Donc, Bozali n'a droit na erreur te. Bozali n'a droit na nini na erreur te. Toyebisi barope boye. Bozali ba ministre poste ezaki réservé na famille à moto. Ezaki réservé na nani. Voilà, il dépêche sa lobby. Toponi bao ya malamu na kati na biso boba kende kuna tolobi te ke bango baza maele koleka bino nyonso na lobi nengwana te, mais seulement que choix est tombé na bango ezali droit na bango parce que bazali ba combattant ya UDPS. Tout compé kokai kozala droit na bino parce que bozali ba combattant na ba combattant UDPS. Ya bino tout parfois ezali lobby kuna toyebi kaka neni tokosala yango na yango toyebisi bango na ba cabinet mingi nani combattant mingi nani, voilà tokondima cabinet familial te tokani tozokana bien. Au sa direction politique, il y a parti confiance. Donc, ça, l'effort, nous sommes poètes. Moi, Naïd Epes a mis se retrouver dans le pouvoir. Administrable, Naïd Epes, Tozali, Nabangwe, Belé.
ezate ke ezaka ka bango ande baza ba ministrable tozali na bango ebele na kati na bino na ba ministrable bazali ebele mais soki mutu azali ministre te akoki pe kozala conseiller na cabinet akoki kozala dirkaba donc toko veiller na makambo wana tozokana bien ba mama toyokani sikoyo nalingi na adresse bino message base ya parti bino bozali ba gardien du temple bozali ba gardien ya vision politique na biso d'ailleurs et pas na bino erreur ezakate bino base ya parti soki bolobi nga na pesaka bino ka raison parce que en aucune fois base na biso esi eloba likambo et que likambo wana ekomi mabe donc bino bolobaka ya solo boyebi ke tozali na kati ya coalition FCC cash yango eboti gouvernement oyo esika totindi bandeko na biso oyo coalition wana ezali na objectif obe moko kosalela peuple gouvernement wana ezali constitué na ba esclave ya peuple totindi bato biso tolobi te que coalition FCC cash ekocomposé ba millionnaire ya lobby ezali conglomérat ba riche ya lobby te wana ezali vision politique na biso te peuple d'abord elingi koloba te ministre azali serviteur ya peuple ministre akosalela peuple po bino nyonso ndenge bozana bokokoma ba ministre te c'est vrai baposte eza moke mais bokoki komi retrouver soki ba ministre na biso soki gouvernement esali musala ya malamu eluki misala donc ba emploi ba entreprise ekomi na mboka ba société po ete bino bozwa musala soki gouvernement esali musala mabe donc bino nde boza sacrifié et wana boyokana bien nazali partisan ya vision wana te gouvernement tosangani ezali mpona intérêt ya peuple soki ngana bino tokonstate que intérêt ya peuple ezali te tokopesa obe mokongo na gouvernement wana tozokana bien tozokana ezali menace te tozali cohérent ezali discours na biso banda 37 ans tolobaka yango nakoki kochange yango lelo te donc jamais tobunda mpona baintérêt na biso moko boyebi nga naza na parlement n'est-ce pas naza na parlement nasi napesi position na nga oyo mbala na mbala jamais et au grand jamais Assemblée nationale wana ekokoma caisse de résonance ya gouvernement jamais donc tokosala musala ndenge longo bani soki ministre asali mbeba wana etali ye donc ngai naza na deux choix voilà naza na deux choix naza na deux choix soit kondima que natikala na parlement oyo ezali komi comporter comme caisse de résonance pour na soutenir bantivaleur contre le peuple ou soit kobima parlement wana tozokana bien donc je suis très clair nazali koloba yango mpe badélégué na biso bazali awa po bacomprendre que nga na parlement na soutenir ministre oyo akolongwa na nzela ya peuple d'abord te
nga banda tozali na pouvoir oyo, hein? Banda toza na pouvoir oyo. Eza secrétaire, naza na assemblée kuna, je me contente que de mon salaire. Na salaire wana, na liaka ngonga mon côté, na kabolaka na bino. Ebele baza ba yebi. Donc, biso tokozala, tokovanda, potomo na batu, na lito tosali, bango bami s'enrichir te. Tozoka na bien. Biso, to continuer na pauvreté ya biso, mais bango bakoma ba millionnaire. Wana to kondima yango te. Donc na sukeli wana, na lingi na banda ko présenter bino ba ministre na biso, ba ambassadeur na biso na kati ya gouvernement. To lingi bango makati. Vice Premier ministre, ministre intérieur, Monsieur Gilbert Kankonde Malamba. Merci. Nazali co-invité Madame Marie Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Nazali co-invité Monsieur Ribas Mikindo Moïma, ministre d'État, ministre des hydrocarbures. Nazali co-invité Monsieur Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé. Nazali co-invité Madame Rose Boyata Mokanju, ministre des Affaires sociales. Nazali co-invité Monsieur Kassonga Mukuta Jean-Joseph, ministre de l'Agriculture. Nazali co-invité Monsieur Augustin Kibasa Maliba, ministre de la Pétentique. On a invité Maître Bernard Takaïche Ngumbi, vice-ministre de la Justice. Azali, Tokana bien, Tokana. Membre CEP, Bobetele Baboko. Azali membre CEP. Yves. Nazali co-invité Dr Yves Bonkoulou Zola, ministre du Tourisme. Bien. Vous tout la binote. Nazali co-invité Monsieur Junior Mata, vice-ministre de la Finance. Azali à commission égalité homme-femme, présidente Nayewana, à Sepeli. Ok. Nazali co-invité Madame Alpha Denise Loupetou, vice-ministre de la Mine.
Ça va. Nazali co-invité Maître Didier Boudimbu Tubwanga, vice-ministre à EPSP. Tozakaka naba ministre nationaux te. Tozali pe toko présenter bino ministre na biso na province ya Bazouele. Azali na mission awa to profiter to présenter bino ye. Ezali Madame Rite Badouli Bangosa, ministre provincial na Bazouele. Ok, na banziete to présenter bino ambassadeur na bino. Bazali en même temps ba esclave na bino pour la concrétisation ya peuple d'abord. Bango bakopesa exemple na baninga na bango. Ministre ezali privilège te kasi ezali nini? Ministre ezali privilège te ezali nini? Et bongo, bango ceux qui ont bandi Moussala, mboka esala nini? Merci beaucoup, bonjour à Malamou. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.